kaka motu pasi, miso, kingo, motema, maboko, mokongoli, bomuti, makolo. Baïté, makilate, tension, estomac, malaria, typhoïde, hémorroïde, diabète, PC, maladie andeke, cancer cardiaque, paralysie, opération zote kuna meli. Na bopito batodi, tina pasi sunga ba. Mingi tozali ya maladie ya moto esila kate esilisa yango. Mokongonde esimbi nzoto mobimba. Silisa maladie eza na moto. Nzoto soki ene biloko, l'estomac passe, motema passe. Silisa maladie estomac, makolo nde yango etambolaka. Makolo koviba, rhumatisme, mbasu, tala ba maladie komeli biso na makolo. Silisa yango. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre émission intitulée La santé n'a pas de prix. Toujours un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, émission Nabiso Tokolobelaka o Nyoso etali santé. Ndenge toyoki na introduction na ngai, tozali kolobela grippe. Ya solo grippe na biso ba oyo tozali na bamboka ya Europe. Grippe, c'est vrai, na 35 000 décès na 2021 ezali chiffre moko choquant. Mais grippe ezali solo virus oyo ekoataka nini na kati na nzoto. Tokolobela yango grippe ekoatakaka zolo, gorge, pe ba poumon na biso. E lisusu mingi ba symptômes oyo tokosantaka tango tokozalaka na grippe ezali angine, gorge pasi, ozali kokoka komela ta so ya pambo te, ozali kokoka kolia ta eloko te, et toperdaka pe mingi tokoperdaka pe appétit. Monoko ekokomaka biso bololo, biloko nyonso ozali kolia, ozali koyoka ngo lisusu na esebene te, ozali koyoka ngo na kati na goûter. Ezali moko pe ya ba symptômes ya grippe. Okomona okomi na posa biloko nyonso okolamba otiaka yango tango nyonso pilipili po esia yango mwa goût po okoka ko enjoy biloko ozali kolia. Na baka extrême ya grippe tokokomaka ti na niveau ete respiration na biso ezala affecté. Okokoka komona okomi na pema mukuse, ozali susu kokoka susu ko respirer malamu te. Alors na baka oyo soki ekomi extrême que respiration na yo ekomi affecté, toko conseiller bino bokoka kobenga ambulance to bobenga urgence pour que bakoka kopesa bino conseil ya nini ya kosala. Mais à chaque fois tokolobelaka bino kati na émission oyo soki omoni ke nzoto ezali susu kopesa te, ozali susu kokoka te, ovana na ndaku te, olobaki na lala lobi na tongo nde na okende na urgence. Non, négligence ezali mabe. Tango déjà ozali komona ke nzoto na yo ezali kopesa lisusu te, tozali ko conseiller bino zwa nzela, soki okokoka komema mutuka kende tu na urgence. Soki okokoka komema mutuka na yo te, benga ambulance baya kozwa yo pour que bakende kosala yo ba examen moko approfondi. Ezali na catégorie ya bato oyo bakozalaka vraiment vulnérable na période otolobi ya hiver to ya malili makasi. Ezali bongo ba personne âgée. Tolobi à partir âge à 60 ans mata likolo, bango bakozala vraiment vulnérable parce que mingi bakozalaka na ba anticorps moko très faible, alors bazali na facilité ya kozwa grippe. Tolobi ba personne âgée, donc ba koko na biso ou bien ba papa to ba maman o bazali esi ba atteindre âge ya 60 ans mata likolo, bazalaka vraiment vulnérable. Yango wana awa na mboka Angleterre esika tozali bakozalaka na clinique moko ekozalaka ouvert pona bango, et bakopesaka bango to bako offrir bango
vaccin moko oyo ezali gratuit pona bango oyo tolobi ezali vaccin ya grippe bakopesa bango vaccin wana pona koprotege bato oyo bazali vulnérable lokola bato oyo à partir ya âge ya 60 ans mata likolo. Na hiver ndenge toyebi bandeko esengeli hormis ba remède oyo topesi comme idée comme conseil tosalelaka esengeli mpe toyeba ko se couvrir malamu. Zala na chapeau na yo na mutu to bonnet na mutu po egarder yo moto. Otuna oh chapeau bonnet et ko garder nga moto. Comment? Oui, parce que température ya nzoto ekozalaka awa na mutu. Soki ezali polele o protéger yango te na bonnet to na chapeau moto nyonso ya nzoto ekobimaka. C'est pour cela que toyoka pe malili. Yango nek ezaka conseiller que à chaque fois malili eye se protéger na chapeau to na bonnet protéger bana la tara bango chapeau na mutu pour ba garder température moko ya malamu na nzoto. Saison yango ya hiver normalement ekobanaka na mois de novembre ti ekomemaka biso ti na mois de mars nde elsika tolobi que mutu akozalaka na risque ya kobela grippe. Ba ndeko na biso to ba papa to ba mama oyo bazali déjà oyo esi batteindre âge ya 60 ans likolo. Soki tolobi que bakozalaka vulnérable, pourquoi bakozalaka vulnérable? Bazali vulnérable parce que mingi na kati na bango bakozalaka na ba maladie mususu ou ezali kosala que et affaiblir ba anticorps na bango. Neti ba malade lokola cancer et c'est vrai que et affaiblissaka mingi ba anticorps na nzoto ya mutu. Wana peu importe âge ozali na yango kasi ba maladie mususu tolobi na anglais underlying medical condition et kosalaka que ba anticorps na biso eza compromised. Alors toko conseiller na ba papa ba maman na biso oyo déjà âge ezali avancé service ezali wana ezali gratuit, pourquoi pas ko profiter na service yango soki ekosunga yo que ata grippe ezwi yo to ebeti yo mais ekoka ko frapper yo makasi te ti na niveau ozala hospitalisé na hôpital. Tozali lisusu na catégorie mosusu oyo ya bato oyo bakozalaka vulnérable totali bana mike. Bana mike ya solo bakozalaka lisusu vulnérable na temps nyonso oyo tokopasaka ya hiver. Alors ba symptômes ya bana mike ekokani pe na ba symptômes ya biso ba mikolo. Bana mingi tokomonaka que pendant temps nyonso wana ya hiver bana na biso bakozalaka très enrhumé, zolo ekotangaka bango ntango nyonso, bakozalaka na tout moko ya makasi et surtout bakosalaka ba forte fièvre. Déjà soki na mwana moke température na ye ekomi na 38 mata likolo esengeli okoka ko zwa conseil ya médecin na yo le plus vite que possible. Soki omeki kopesa mwana kisi Calpol, paracétamol, Nurofen et d'autres ezali kokitisa température to fièvre ya mwana te tozali ko conseiller bino bokoka vraiment ko s'hasarder te bokene komona médecin bokoka kozwa conseil ya médecin. Si il s'agit bokene na urgence bomema mwana na urgence. Ba symptômes ya grippe ezali ba forte fièvre, fièvre nyonso oyo ekomi déjà to température nyonso oyo ekomi déjà na 40 degrés mata likolo ezali déjà officiellement considéré comme une forte fièvre. Tozali na ba courbature na lingala tolobi nzoto pasi nzoto mabibi ozali kokoka kosala eloko moko te ozali kaka na mbeto avec ba fatigue moko exagérée ezali pe moko ya ba symptômes ya grippe. Tokolobela une toux sèche kosu moko ozali komela bakisi mais ezali kokende te kosu moko ya makasi oyo ezali kosala même yo na tolo pasi. Tokomonaka pe soki tozali na grippe tokobana koyokaka nzoto malili
nzoto malili heure nyonso ata otie chauffage na kati na ndako mozali kaka koyoka bamalili posa ntango nyonso omelaka kaka batizano omelaka kaka bate moko ya moto mpona koshofaka yo nzoto. Tokoremarke mpe moko ya basymptôme ya grippe tokomona que à chaque fois zolo na yo ezali kotanga, ozali na rhume moko ezali kokangama te, ntango mosusu tokoki mpe koloba ke zolo na yo ezali ya kokangama, ezali moko pe ya ba symptôme ya grippe. Influenza virus toyebi yango plus na kombo ya grippe. Grippe yango ezali vraiment eloko osaka nango te, ekobomaka ndenge tolandi na ba statistique ya 2021 environ 35 000 vies bato baperdaki ba vie na bango na grippe. Alors grippe ekoaffectaka ba parti nini na nzoto? Ekoaffectaka zolo na biso, gorge pe ba poumon na biso. Oui, mpona kogarde makolo na yo moto pe kogarde nzoto na yo malamu e kogarde nzoto na yo moto pe na manteau moko ya malamu ya hiver. Bandeko hiver ndenge totali na ba statistique wana 35 000 décès na 2021 ezali jeté eza blague te. Alors soki to se protéger malamu te tokoki kosala ba dégâts moko ya ebele, okomi hospitalisé na hôpital parce que malili ekoti otina kati ya ba poumon ekokomaka vraiment très compliqué. Alors ezali mieux ya ko tomibatela grippe ekoki koya ekoki kobeta yo mais ekoma tina niveau moko na cas moko grave te. Na tina ya ba ndeko o bazali na catégorie oyo tolobi o bazali vulnérable, tolobaki ba oyo bazali déjà à partir ya âge ya 60 ans mata likolo. Bandeko na bamboka oyo tovandi plus précisément en Angleterre na mboka oyo biso tozali, c'est vrai que toperdaka vraiment bakoko na biso mingi na période oyo ya hiver oyo tozali, surtout ba oyo bazali bavandaka bango moko na bandako bazali lisusu na famille te, bazali bango moko ntango mosusu mpe ndenge mpe vie économique ezali komata du jour en jour, tozali kolanda ba information ndenge ezali koinforme biso mikolo nyonso. Gaz, électricité, bandeko ekomi awa. Environ 35 000 décès ezalaki enregistré awa en Angleterre pe pays de Galles selon ba statistique nationale ya santé. Tozali kolobela influenza mingi toyebi yango na kombo ya grippe. Tolobeli likambo ya bonnet to ya chapeau pendant hiver. Tolobeli lisusu likambo ya protéger ba gorge na biso. C'est très important to protéger gorge na biso po moko ya ba partie ya banzoto na biso oyo ekozalaka affecté na grippe. Tolobelaki na ebandeli ya émission na biso tolobaki que gorge na biso pe ekozalaka affecté na angine na kosu. Alors c'est très important tango ozali kobima libanda zwa écharpe na yo linga yango malamu na kingo, protéger kingo na yo, lata ba gants mpona koprotéger pe maboko. Bato mosusu bakozala na problème ya ba rhumatisme eza kaka na makolo te mais rhumatisme pe ekozalaka na maboko. Alors eza malamu ya koprotégera pe maboko na biso na gant moko ya malamu. Tozali kolobela likambo yango en général ezali kaka kooccupe bamikolo te mais ezali kooccupe na bana ya mike pe esengeli ke bazalaka très bien protégé tango bazali na libanda. Tolobi pe na makolo na biso esengeli ezala très bien protégé na chaussette moko ya malamu ya kilo. Ba chaussette mosusu ekozala ba chaussette okolata yango pendant peut-être été to printemps automne, mais ba chaussette oyo ezali kaka mpona kolata yango na période ya malili pe ezali tokomonaka yango ekozalaka très lourd, ekozalaka malamu mingi kolata yango na kati ya ba basket na biso to na kati na ba botte na biso. Luka pe eloko ya makolo ya malamu oyo ekogarde makolo na yo moto mpona kogarde nzoto na yo moto. Tozali na troisième catégorie
Troisième catégorie, ezali basi ya zemi, ba mama ya mukumba. Ba mama ya mukumba pe bakozalaka vulnérable na hiver parce que ozali pe na anticorps na yo ekozalaka pe affaibli pendant grossesse wana ba mystère mais tokolobela ngo na moko ya corps médical na mikolo ezali koya nde bakoexplike biso pourquoi basi ya zemi to les femmes enceintes bakozalaka pe vulnérable na tango oyo ya hiver. Tozali kopesa conseil mwasi nyonso oyo ozali komema bebe na yo, oyo ozali komema bebe na yo na ntango oyo tozali tokoti sikoyo na hiver, ozala très prudente, zala très prudente parce que bakisi mosusu oyo ekoki kosunga yo mpona kocombattre grippe mingi ekozalaka déconseillé na basi ya zemi. Alors il faut kozalaka vraiment prudente na yango tokoti sikoyo na étape oyo tokoloba nini oyo tokoki kosala mpona komibatela pendant hiver. C'est vrai bamisusu bakoki koloba nasali 15 ans nasali 20 ans na Europe mais ata mokolo moko te grippe ekotisanga ndako to nazala na mbeto une semaine abujaka te. Mingi bazali bongo parce que bazali na ba anticorps moko ya makasi. Ba oyo bazali na anticorps ya makasi te esengeli tokoka kosalela ba remède moko naturel mpona kobooster ba anticorps na biso yango nde tokolobela. Bakisi ezali soki omoni ke olingi kokende na nzela ya vaccin et que ezali ko-arranger yo, c'est bon, y a pas de souci. Mais soki olingi kokende na ba remède moko naturel lokola ngai moko na telemi liboso na bino na ko préféraka plus kosalela ba remède naturel. Ba remède naturel nini onga na kosalelaka? Je cite tozali na gingembre, tolobi ginger, ezali gingembre, tozali na ail, tozali na clou de girofle, tozali na citron. Ozwi ba ingrédients wana nyonso ensemble, osukoli yango malamu. Okati yango malamu. Otia yango na kati na nzungu na yo. Otie mai na kati. Tia yango na moto. Tokisa yango. Tie kobimisa fulufulu. Okitisi moto na yo. Nde otia yango na kati ya molangi. Il faut zela que moto esila. Okoki kotia eloko ya moto makasi te ewuti na réchaud. Mbala moko otia yango na kati ya molangi ya plastique par exemple, plastique ekozika. Alors il faut zela nanu température ya remède na yo fait maison et kita moto o transférer yango na kati ya jar ou bien na kati ya molangi ya plastique. D'accord? Soki osali bongo, melaka yango ata une tasse chaque soir ou chaque matin. Ezali malamu mingi. Soki okoka goût wana te ya gingembre to ya ail, pourquoi pas ofina mwa lutu une cuillerée ya miel na kati ya remède wana. Mais soki na zongi mwa muke sima avant que omela yango osangisa yango na miel na yo, il faut opasser yango tia yango na passoire biloko nyonso oyo otokisaki kitoko kitoko opase yango malamu oyo ekotikala otia yango pembeni ozali kaka na besoin ya jus wana ekotikala yango nde okobana komelaka ata une fois par jour. Soki o préféré une tasse na tongo ou bien omeli une tasse na pokwa. Ezo dépendre kaka na préférence na yo. Okomela même 2 tasses. Eza nango te que soki omeli yango omeli 4 tasses na journée okosala overdose to ekozana na ba effet secondaire. Non, parce que nyonso ezali naturel. Yango bakoko na biso basalelaka paracetamol te, doliprane te, o Nurofen te, basalelaka wana te, bakoko na biso basalela ba remède naturel bio oyo eza nango na ba chimie moko na kati te ke lobi kuna soko omeli yango mingi o consommer yango mingi ekoki kobana kobebisa ta mosusu ba foie to ebana kobebisa soki ba organe na kati na nzoto. Non, mais zala à l'aise okoki komela yango
de mots as often as you like. Eza nango na dosage moko limité te. D'accord? Donc soko sali bon ozali komela yango ndaku mobimba bokoki komela yango na bana y compris bana ezali pona kosala nini pona ko booster ba anticorps na biso pendant période oyo ya hiver oyo tozali ko traverser. Voilà la question qui se pose na hiver to na période oyo tokomi nango oyo crise ekomi lokwa likambo mosusu. Ezala ba mikolo bakoko ezala na biso tozali komituna, est-ce que na hiver nakopesa priorité na nini? Na chauffe ndaku na nga malamu ou natia provision na ndaku? Et alors na ka oyo tozali na yango ya bapaka na biso bakomi na embarras de choix, bayebi lisusu te nini bakoki kosala. Mais malile kobomaka bango plus vite que biso ba oyo toza nano na mwa age ya se. Mais ba mikolo to bakoko na biso bakokufaka mingi na malili. Alors conseil ezali pona hiver oyo et na ba hiver ekoya lobi. Soki oyebi mutu paka moko quelque part avandaka ye moko aza na mobali te to aza na mwasi te aza na bana te ni aza na bana te to salaka de temps en temps kobengaka bango na téléphone pour to s'assurer que bazali malamu. To benga bango de temps en temps, ah maman oza bien, papa oza bien, ou bien de temps en temps koleka kobetela ye porte pona ko s'assurer que azali malamu. Kazali malamu ezali très très important pour mingi tomona na ba information o mutu moko azalaki soki na 70 ans 80 ans ba trouver ye ya kokufa na ndaku na ye azalaki na chauffage te eloko ya kolia te. Ezali très très difficile na bamboka oyo poto tovandi bandeko soki ozali kovivre yo moko ezali très difficile. Alors tozala na habitude ya kokende ko rendre visite na bapaka na biso na hiver oyo mpona kosassurer que bazali malamu ndaku na bango ezali bien chauffé et que bazali na assez de provision na kati na ndaku na bango po baza na facilité te ya kosala déplacement na kati na ba supermarché. Yo ozali nanu na nzoto kolongono ya makasi kende salela mama wana salela paka wana shopping kende osala provision yaka tiela ye ezali lipamboli mpe ya Nzambe. Alors tokomi na biso na suka ya émission na biso pona mokona lelo tozali kopesa bino encore une fois merci beaucoup pona soutien na bino ba conseil na bino en tout cas vraiment ezali ko pesa biso vraiment lisusu courage ya kosala lisusu ba émission ebele po na bino parce que on apprend tous les jours et on donne ce qu'on a. Alors ndenge na kolobaka tango nyonso prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que la santé n'a pas de prix. Ciao ciao, God bless.